Oza moyindo faut que ça la ancestral na yo. Faut ba kwa braza to moyindo ki moyindo nyonso parce que biso tozaka ndenge moko. Toza batu moko ndenge moko respiration to pe na Brazzaville. Yango pe ka to pe maka awa. Et ça différent na ba langue na ba coalition ou na ba lien. Bon, Mobutu a se basé mingi na ancestral yango na a omilaka mingi na pouvoir. Kabila. Bon. Ye aza mutu so auta wapi na yebi position na yete. Si oza au champ nationalité comme belge mais osaka congolais tam so vandiawa otanga osala mamnyoso awa ozo un peu mentalité ya bato awa mais pas tellement nyonso parce que oza na initiative ya coalition na yo ya kuna makila na yo ou mutolo na yo eza parti ya mboka oyo botamela ndenge monga na botama na Brazzaville c'est ça. Même mboka na biso ki se zali yango toteka yango bongo. Donc président ça soutient batama bongo na bokoko na ya. Oui ancestral yango ne ezo basé makambo nyonso oyo yango esimba makambo. C'est pela ndenge ça ne ba ne belé bonga umela. O metango bato baza à l'aise na makambo ya osala. Mutu ese a lobolo yo lobo osa musano malamu. Mukolo chena olongolo te aotiko à l'est. Ah ouais. Non, to beaucoup à l'aise. Beaucoup à l'aise vous avez à l'aise, c'est à peine que bon à l'aise na pouvoir. Oh, na pouvoir fati. Na pouvoir kabila peto à l'aise. Ah, pourquoi binoka bulwaga no yazaki mabe, yazaki malamu, yazaki boye et pour ani. Merci beaucoup na bandeko tout bakozwa occasion de l'émission na biso na 3W Congo France. Merci na mon boss monsieur Didi pour mon sabine Mikolo so télévision na TNT au télévision na 3W Congo France. Merci na Pauline Ngeng au kabeza éducation na ya kabara éducation na kobo santé mami Melinze mamonté ma tous pepele ya mbetolo na kobo santé batbaze belé papa Léon Banze Ben Monk na kobo santé la diva babi bébé moi na batamokier. Ouais, boya sali mokili na ye aza mwana bata mokie 20 ans 19 ans ya âge na ouais boya sali mokili na ye lelo na ye ko sula na maître beaucoup découvrir ye na 4 émissions na nga c'est la première fois na yambaye mais c'est la première fois te pona yambaye c'est la première fois mais c'est la première fois te tondo yambaye mbele émission to sula ka selon makamoto ko sula ana 4 sawa ya utine libanda après ko uta ba voyage belé après d'ici tamboli bamboka tamboli ba nini ba tamboli ba Dubaï ba Côte d'Ivoire ba nini a yesko lelo na kata mboka na biso malgré ba confinement malgré makambe belé to sula neto e basko mboka mso kendeni. Bonjour maître. Oui, bonjour. Bonne santé. Oui, santé très bien. Bon retour au pays. Merci. Tant kuti mboka siko boye après qu'on voyager. Oui. Omoni mboka ndeni. Bon, mboka eza lolenge déjà ezalelaka par rapport ya makambo oyo eleka na mboka. Parce que nga naza 50% Brazzaville mais natangi ba classe na ngai nyonso awa. Natangi na niveau Inga barrage, na aussi sa classe na ngai na 50% Brazzaville 50% Moshi comme na ngamba ngola village natangi so ezampala. Donc yo na mamukoto oza la président oza nani oza te poza serna biso ko ngoma mukoye soko oza la président poza la mako papa congolais maman congolais. Oui normalement ezaka bongo mais nga naza mingi basé kuna na koli kuna awa uniquement na ke ba étude après na ke ko recevoir pouvoir ancestral na niveau Brazzaville maman ni mta Brazzavilloise nga ndi mutu na vandi mingi na papa à partir ya ngola na mpala. Ça partit Angola en pala soit mba yeba yo pour mususu amona kaka na yambi maître na yambi nini o se présenter na bateau ba kotala oza nani ruti wapi osala kanini. Bon ngai naza maître Adelar 3600 fois maître naza homme spirituel 3600 fois maître naza 3600 fois maître naza homme spirituel na se bazaka souvent na ancestral na biso ya famille parce que tant oza moyindo faut que ça la ancestral na yo. Faut moyindo braza to moyindo ki moyindo nyonso parce que biso tozaka ndenge moko toza batu moko ndenge moko respiration to pe na Brazzaville yango pe ka to pe maka awa ezaka différent na ba langue na ba coalition ou na ba lien mais biso nyonso tozaka batu moko même si oza au champ nationalité comme belge mais osaka congolais tam so vandiawa otanga osala mamnyoso awa ozo un peu mentalité ya bato awa mais pas tellement nyonso parce que vous avez une initiative ya coalition na yo ya kuna makila na yo ou mutolo na yo eza parti ya mboka oyo botamela ndenge monga na botama na Brazzaville c'est ça.
Donc ça 3600 fois mètre. Fois mètre. Oui. 3600 fois mètre. Les locaux couronné ya. Couronné ça va ni batumba loba corona na ibanane 3600 fois mètre. Bon, corona ils a créé parce que ça a épidémie ou ba fièvre jaune bima na ba rougeole. Initiative ya mondele tango asala kisi. Akomeka d'abord na niama. Ils ont attaqué pour que affaiblir bateau. Mais ils ont une épidémie moko oyo te qui existaka. Ils ont dit parce que jusqu'à maintenant kisi non ils a raté. Mais rougeole ou fièvre jaune, na ancestral kisi nango ezali. Ancestral. Na ancestral comme na bukoko, na biso kisi nango ezali. Na ancestral maladie mon côté ba ancêtre bazana incapacité ou incapable ya ko traiter yango. Nyonso et traiter ma ancestral parce que pour ça la aspirine na mundele, azo initiative on wapi. Mundele. Mundele avoir capacité au la initiative ya aspirine ou chloramphenicol azongo na niveau banzete oya biso tant que to conscience de na sagesse to bunga nzela mwana belika fièvre aux aspirine au mwana arobela fièvre OK obukele matsu au sokolier à l'époque aux na grippe ou malaria dérangé yo batio na kata kioko batie banzete na kati banzete zali to kati banzete to tio na kati to fini ko vunga fièvre no c'est là malaria no peut aussi là automatiquement donc parce que congolais ndeta maïl était mundela zo ikasho maïl azo jwa bilo na msazo yiba azo sala ngo makambiso motomi yeba oui congolais azane maïl mais initiative ne rosay la pouvoir na biso to ça la gangote to se basera souvent na makambo minele parce que tant aux moyindo faut se baser na pouvoir ancestral o ya bino moko parce que chaque famille bazan ba clan ancestral na bango na ba pouvoir ancestral o ya famille na bino même bino pe bon clan ancestral na bino clan ancestral signifie l'uvila coalition ya libota na bino initiative na bino pouvoir na bino za nini oyebite ni ozabo même yo moko oyebite songa za c'est pas simplement conduire ou recevoir pouvoir na bino ou reconnaître pouvoir nini oyo za nango ou bozana nango na famille parce que yo za mwana mais bakoko bakufa tam papa kufa oyebite nga ce qu'on a capacité à contre en contact na ba être na yo pour na mettre en contact na bango pour que ba diriger biso sur initiative ya disponibilité ya pouvoir oyo ya bino bozana nango c'est ça. Na bombi koto wana obiota na capacité okota po dewe pesa mutu capacité ya bar cercle na ye na bombi place wana tant bato lelo bazuwa Jésus Christ azato azate mon Jésus Christ a existé kate par rapport ezaka lolenge moko nga na zaboye na sali ba makambo ebele na traité bato ebele na kobenga ma petit Jésus pe na za ja petit Jésus ou petit lié parce que tango muta na mbaso OK ozu banzete na zamba ozu oche na lokolo na lokolo zongi normal ezaka ba miracle oyo Jésus a sala Jésus a multiplié mbisi moko ekoma mine mbisi pona baza ba initiative moko valable teno baza na nzala ilo rola ezate mais il y a na capacité ya prière à sali séance ya prière à diriger mbisi wana mbisi c'est multiplier sur place la même chose nanga oyo multiplication mbongo za na 100 francs et comme 100 000 francs ou 110 euros et comme 1000 euros. Est-ce que les lois battues par l'église et belé pour les sambel à Jésus Christ, bah sambel à Jésus Christ était. Bon battues on so sambel à Jésus Christ na ba église wana. Nani ja azol lobiko. Belé tout le monde a bambi c'est bimara na mabumo tout le monde a babloke zo bimé belé na limité au monde. Même biso wana azo bimisa muna libumo. Ezaka lolenge moko nanga na salle démonstration parce que beaucoup de pasteurs ba se dirigeant mingi na ba lokola epa na ngai boy na zana ba pasteur belé on na simba. Eza démonstration c'est uniquement lolenge azato même on a Congo parce que ba partenaire nanga baza belé nazaka limité te que non comme nazaka kuna na ndako to partenaire ba partenaire oyo nga na sala ka misala baza ebele pasteur to ba pasteur initiative ya recevoir pouvoir oyo ko zoma kama ki c'est qui par pasteur hein parce que pasteur bon non servir au mouchoir magique alors ça ba séance ya initiative que mutakuwe. Mais so une église ne au quoi au nom de Jésus au quoi. Oh combien de pasteurs déjà bako isa ba totali bongo bato bako ya bato na ye. To me go ba wali sa soko quoi. Oh nga na pour ça que pasteur moko na sa ne sur place actualité. Ya sambela nzambe na yo sambela nga pe sambela nzambe pour complet. Nzambe to banga nzambe nete. Sambela nga sala nzambe bakoko na nga ya sambela nzambe na yo wana sambela ka soki ya Jésus et so ya nani. Nga pe na sambela nzambe pour tenir que pouvoirs are différents. Yo croire à nani. Nga croire ka fumu kimbango za le seul prophète o ya sala babikamu ici. Ou ba initiative ti lelo ezali ou ba œuvre ti lelo ezali dingwa kina ma kamba koti makambo petre no te dingwa asa ka makambo ba ma yango se sila ye dingwe tango azala ja edingwe asala bakati na ye est-ce que mutu na zana kamba na zalaka azalaka te wanza na poto so wapo na comment ça fait ti nga za grand maître ko nga bo maître de l'art
pasteur moko bimi quelconque na ke na ngaka yepa na ye alonga makambo ekolonga te parce que bondoki na on azana na capacité na ngai ye azana ngote pona na mitpe ja ba chambre belé ya makambo nga na salaka faut comprendre ba tout c'est que dingwe kindoki longo no tinda utu skot na ma ya kamba ezaki bato muso baluka base na bango na plateforme tout ça à fou l'église tout ça non c'est pas ça mais longo te asa kisi nezali ezali. Donc ça côté ma kamba na ma kamba tondo mona ngolo kweza ka miracle ma kamba boye oui ma kamba esalaka ici là oh non ici là te ici là na kala ndendo bikisa batu balelo za edimwa kota bina kala za so mutu ma kamba na batio na misu ngana ebi mutu mobe batema ya kamba na misu abika akotana kisa koti liboma mais lelo edimwa kota bimi liboma te tanga pesa ki biloko na bino bomona yango ke agetika biloko prophète oyo ngana ndimaka eza fumu kimbango parce que asala babikamuse ba o nyonso ba yana sima fumu kimbango basala ka eloko moko te ata o atikala na lelo na kamba aza eloko te asala pe eloko te mais ye aza uniquement aza comme guide azona na makambo papa tikela ye mais pouvoir o papa aza nango ye aza nango te mais aza mutu moko azo conduire église loka bo o dirige chaîne bo tout ça les missions yo tam chaîne za yo te tena cordon oza cordon mais yo te ye pendenge moko aza cordon ya église wana ye commence ko représentant légal mais lelo ce qu'on est mozo mona lelo mon ndenge zo kende ba lesbienne ba PD ça dit à quoi bon eza initiative moko chaque personne a sa science ne o utilisaka mutu nyonso na science na ye o asalelaka bandeko na biso bakoti na mona ba science na bango o eza valable akoti na ye na kopekisa mutu te soko pe oye pa na nga no maître nga sala nga ba démonstration tekela nga na tekela yo o sala makambo na yo non na kopesa yo mais tango oye pa na nga ye o pesa nga mbongo na selo musala akoma liboma te okoma liboma pourquoi bongo ba o nyonso basa ki les bena ki pele bagom bamboma kisa munde na kisi na biso différence ni ça ya biso leki na pouvoir par rapport biso to faire pouvoir ancestral na biso la sala avion biso sala avion te kin document beka a munde la sala mambe connaissance ya sala avion na sagesse wana zongo wape et pas na biso moko parce que toza aveuglé c'est le moment bande ko nga batelema bazwa initiative moko uniquement ya ko se diriger na ancestral na biso ce qui le loka to ça la ancestral na biso ou bukoko na biso bo umbu o toza na ngwe ko sila c'est ça mettre ndongo zo ba 3600 sori fois maître mutu maza na sida ayepa no abika maladie nango ezali traitement nango pe ezali ya sida ancestral traitement nango ezali ya on a besoin soki ozana bango tata siko maladie nano memo ba maladie kasi oyo ozana bango nazana posa na bango mana poto ma mukanda vema ke simbaka te yo mape pa o sambeli pona yo lobelo mo mukanda pa jouer masala musala dans une heure de temps vous avez solution mutu mukande zate na poto une heure de temps so ko tsa ba coordonner non une heure de temps pas vous solution pa na ngai acha mai na mnogote na sur place nyonso na sala geza oko mundele mutu apesa mutu mukanda siko yo sala ngundi mais na bokoko na koti na ancêtre na dominer bureau wana OK directement au recommander au koti document na yo ba répondre automatiquement et pourquoi ça que no bokezo document bino 5 mais ba racher ka mutu moko pourquoi ni yo voyage OK ba tireke ba voyage no so kende au koti sa passeport na voyage ka des sortes de voyage ancestral na voyage normal. Parce que c'est que mon son en Kenya voyage à mon limo ezali qui na ke traité yo bon ba guide on a guidé ba expo na dirige bon ngam na commander bon c'est ngam na ke traité bino na préfère ça mingi misala sur place muto na posa na bengi singa place za na ke sa ile musala parce que muto famille kangi ata na poto famille kangaye avancer kate musala te bat ba mona ka été eza ba lien ne faut kokata ba lien na yo oyo okota kota na sur place en plan kokata ba lien ancestral oyo ou ba kango na libota ou ba aux biloko bato na capacité au kata balien wana c'est ça moi so aza na poto moi ça aza na poto mais famille déclaré na kin basali la kai ce qui famille déclaré na kin aza ba pese bon document inconscient ayi bakate tant ba pese bon document inconscient c'est le moment où il y a pas mettre de là à longolo bon document inconscient no bozana ya famille na bino non ba question ba ta la pebiso muto abotaka te muto abotaka te initiative nango ezali na kosalisa yo automatiquement pe ebele ja onga na salisa ou ebele na osalisa babota nazana pe na ba preuve valable mbaso toneze l'autre wana même million na so no buko likasa o kene togi sango zo cha mutu place wana lobi na tongo pote kangami lobi so yo oche so sili
habité bobe mabisoni mundela zo lekela biso na zo sala avion mundela zo lekela biso asama mbebele mais bino boyesa nzoka pa esalami kasi ezaki likambo moko mutu nyonso na vie faut ba pesa accès aux opportunités pour oser pouvoir pour ça la likambo loka bino na Congo aizaka pour ba continent bino ya Congo ba se donnera mingi na ba chef coutumier or ba homme spirituel ou ba maître spirituel chef coutumier leki nga papa quoi ya za chef ya coutume ni kima bika coutume mais aibi ancestralité aibi ka coutume ya makamu na bango parce que coutume ba sabe so ba miracle ba prince na yamba chef coutume biti ba prince to mona rebuka na buka ba sala ba prince buka mais bango baza inikima et pona mabele eza pona traitement te baza inikima et pona ba chef coutume to bozonga ba Congo bozonga ba manzangungu bongo na yuluke ndeni nga na utina boye na Brazzaville ko na yuluka chef coutumier apesa ngani parce que mama na biso alaka na nkumu nkazi ya libota ye mona azo salisa sko ngai na yuluka nini kuna parce que pouvoir on na luka yango te eza biso mona recevoir yango jeune boy ya banda na âge ni palo ba marambo na bandango banda na âge à 10 ans 10 ans oh mais kindoki nango na bota mwana ngosko boni mate ponga na zana ndoki ya butu na sala ka makamo eza bondoki mutu na pota autorité na makasa na zana ndoki ya butu boy bité na bomba te na zana ndoki ya butu ngole sape mutu kindoki oui na ko longola pe na ko laisser mutu kindoki ya facilement oui Mobutu pas za ndoki Mobutu a se baza mingi na ancestral ya omnaka a omilaka mingi na pouvoir Kabila ye aza mutu so auta wapi na yebi position na yete Kasavubu ba président o basala mingi basala ko tanga da stress tala ngolo bana biso tango koto mona pe bango ba o état d'âme ba président mususu ba se baza na ancestral mais ba mélangeant ya moni ba pouvoir et o melaraté mais pour le moment bozi président moko moi bien c'est bas il y a moins bien parce que azo reconnaître ancestral a ba chef coutumier moi bien tout na yena dédicace mbo pa nzambe ba ngwa letali mais nzambe mais ça nzambe pour muzolendo zo comprendre te ya lobi te ma nzambe pour muzolendo te ya lobi ke na dédicace mboka na maboka Jésus Christ mboka na biso béni ya lobi ma mbwana te on sait qui ayebi eloko lobi bongo parce que ayebi que non monde ou peuple et se basami na Jésus. Oh, yango lobelaki bongo batio wana vema babi ke bon maître yo ba 3600 ba fois maître batio bon c'est bon yakana oui président ça ba poisson ko kota président ça mambezo sala mabato bazo nini dévoiler bato ba nan ba sala bon mon dévoilement est plus facilement o on a besoin na dévoiler o ya saline de koni mabe o apesi de koni maladie retour ezongela na kosala yango ou ozana mutu sala bino mabe na famille bozong c'est le retour pour na mwana ne akufa ou yemoka kufa na kosala yango pour ba tout mama nzambe za ko limbisa yozo ba mama retour et ça ancestral et ça beaucoup comme ça et ça na nuance automatiquement tout ça limité te que non dossier bona sala ka te non parce que ça homme spirituel na limité te na za boy na sir na makamo onga lobaka po yango na sala ka yango sanga pour na vivre yango selanga pona za la mettre de là elo moske kango bizani obi ba pasteur na biso baleka ba saba miracle obi bo sala na ontea koka telemi ba koka na batelemi ça lelo zonga koka minga bato na traiter bamba suti lo potesila kota koka sko ne kanga bino boko kotemisa koka kotemisa koka yo botami déjà handicapé ce qu'on entend so comment basalisaka mutu oyo abotami na défaut na te azui défaut wana na kimokolo ndama kolomi kieve ma pa ozongisi makolomi nene kasi mama stress mwana kutu abotami asali inane atambola te na yena na parole makasa tamboli sko obanini parce que yo oni ma pouvoir c'est ça te à l'époque mwana botami même ti lelo mwana botami na mutolo munene oko revendre ngo na mokate na keto so mokate 50 francs ou ya 100 francs tozo mokate na 100 francs mbongo na avant que so mokate to parole na mutolo mwana to ke so mokate mokate to liango to boaka ngo oyo bazon c'est la retour wana ya mbongo na mokate mutolo na yo elongwe pa na yo ekipa na ye et ça na ma ti lelo ce que olobani ce que moi si o abotaka te bino opesi mwana boti mwana naza demo to za ndoki to za mwana ma normal aza ndoki te matiti oyo ezali eza uniquement pour ko chauffer matrice à moisi il a ba matrice basi et comment faire kasi me batonga na bozo wana yango ezo faibli bango te
parce que moi oyo azo dia tonga azo regretta mso deux fois na moi ozo te eza mabe mupepe tomona basi balata ba soutien te mupepe tomona basi ba mike moko mutu likolo ba bibino mbosama mupepe ngo ofula mupepe na Congo ba koma loyenge bon éviter que initiative ezali uniquement tango longolo malade pas moto okoba ngo na nzela soza esprit faible yo ezala bongo bon ezala comment ezala lolengo na yaonga saelaka parce que charge wana na niveau ya ozoka pungu na ngai et que surporter ba charge wana il faut que dégager ba charge ya pungu pour na pungu za très libre pour na répondre automatiquement c'est ça yozo ti braza na zuyo vema na mamboko pourquoi bino na braza kuna boteka ba nini na nini na wenze so ya nini na poto oya boye oba sokola komi mutu secret oyo boye botanda biloko ebele wana oya chance o mutu fa koma pourquoi bosala ngo que Jésus Christ aza koleka bon Jésus Christ aza te parce que kuna to se basera souvent na ancestral yango toteka biloko ya bokoko jusqu'à même ça so umela même awa peza nango ebele bateka ngo awa ezali ça raté à wenze nango ça raté wenze za te me batu baoteka ya bata me ya ko bata mati bino na braza bosala ngo ma wenze bemezali ba wenze mboko na biso ki sezali yango toteka ngo bongo donc présence ça soutien bata ma bongo na bokoko na ya oui ancestral yango ne ezo basé makambo nyonso oyo yango esimba makambo sepela ndenga sala ne ba ne bele bonga umela o metango batu baza à l'aise na makambo ya osala mutu ese a lobolo yo lobo osa musano malamu mukolo chena olongolo te aotiko à l'est awa non to beaucoup à l'aise bozaki à l'aise ça peine que bon à l'aise na pouvoir oh na pouvoir fati na pouvoir kabla peto à l'aise oh pourquoi bino ka bolobaka no ye azaki mabe ye azaki malamu ye azaki boye epwani mokilizaka bongo ebele bako apprécier mutu ebele bako baki mabe na yo ebele ote il faut ye kazala ote il faut boye mokilizaka bongo. Est-ce que moto aza congolais aboti na mundele oui mundele na pe akozwa pe babokoko na biso akoyeba pe bokoko na biso akosela o manger kuna libanda ok et ça dépend ya clan ancestral na bino pour que ba matriarcat na bino bobona kota matriarcat to patriarcat donc faut ta initiative ya ancestral na bino ezaka ndenge mo mondela aboti na mundele aboti mutu mwindu bazali et ça ba sang la passation des sang o isalamaka no tambola na kini bo za place muso tambola tali place eza mabe totali ma voiture eleki voiture mabe totali mwana mwa mabe loko maboye oui na ko détecter mais na ko lobate parce que tant on loba boye o dévoiler makambu na ye amona ngo mabe makai so mun na likamu na ye so ayo ko loko te so mutu ayo loko envers te ke osala mutu na mabe faut tika ka bongo initiative amsana ngeza lolenge wana kuna ndimo siko oui maître 3600 fois maître élection ezala élection ezala président Fachi tozane bozana ye bo comprendre que na maître malema même milinze mamotema tous pepele ambetolo bat ba kotala biso ebele ezanga ite wana maître mtako loba maloba on azo tuna e ba réponse azo répondre nga yango la diva mwana bata 18 ans sur 20 ans somo wapi alain de BCBG mais lelo yo mo ningo zomona oui lelo ningo zomona mboka ndenge ezokende libulu eza olobi libulu à rapport ya mboka bon mboka eza à l'aise pour l'instant eloko eza te sia na biso nde batambo mutu nyonso asalela makambo na ye seke makambo eza bien oui pasteur pe basala makambo na bon ba pasteur kuna bakomisa église business à par rapport ki batika bana bato na ba espoir zela okobala okobota oza musala ngo bazwaka te so yo osengela bakoko no ba observer yo combien bato servir bazwa mabana oh TV za radio te ebele on a serva on a pesa kapeti lelo. Est-ce bayembi pe bayemba tomona bayembi ebele bayemba balombongo banani bamama shabani batebele bayembaka okendaka o bapasteur bayaka bamisa bayembi bayaka oh bongo musique chrétienne ou musique normale ka oya boye avant ebeta faut beta bona na monde invisible
azala bongo ekobeta na kuna musique ya nzambe kuna etobola ba musique musique ya nzambe ezalaka te musique ya nzambe asala musique musique ekota komwa nzambe koma nzambe nini wana ideli ya motema yo nzema nzambe te yo mo nzema nzambe babinongo bache masoko na nsima nzema nzambe nani batia ya Moïse Mbie batia masoko na nsima ya Mike Kalamba batia masoko na nsima te bapaster wana baza na bapouvoir mike par rapport ke bazwa kozwa makambo kati nanga na Brazzaville ayebu na niveau Congo bondimi ye ntango ondimi bongo selo bapaster 4 pasteurs nalukaka bango kutu nde naza boye na émission nalukaka bango makasi soki bakozala intéressé batala na Bokeseni TV bamona oyo napesa makambo akina mpe koloba oyi na recevoir makambo pa mettre de là parce que les sojets de nabi ke calamité nga dévoiler biloko aza aventurier kolanda te type wana aza Charlot ayeba mambo sala te talobi ke abike asimba makambo anga tikane ado dévoiler ba pasteur ba simba makambo ni ya simba moto epela nanja ye pasteur Dendes nanja asalisa bele pasteur warrior mutana succès pasteur ba warrior Yekutu appartenait à Ngai. Deniles? Oui, appartenait à Ngai na émission vraiment, comme on est vraiment dans la somme Mingoyo Kangote. Parce que ça appartenait. Pour ta mutuna yo, batuna katuna yo mingi. Et ça c'est comme maman. Quoi point. Mais à quoi y a par rapport que à comment qui koboya Ngai? Tant qu'on se boya Ngai, na ça ni na freiner mamuna yo. En plus ça continue toujours koya. T'as l'église a comme na combien de bandimi? Dans l'église, 100. Ah, 100, et comme ça. Ok, Azaï n'a combien de bandits? Ah, merci. Non, le bel côté, Yemo Aibi. Aibi Yemoko. Ah. Mission est aussi manamoni photo mission ambition na pesi na mbote abina filé na pesi mbote. Ça la relation ba mission pe. Mon relation na mission za prometenga za ma mission na za makamna ye aza domaine la musique. Makamune asimba eza pona ye full boss ba $100 bima ndenga mabete ya $100 ezaka pesa ne bat na ndenge na ye a peto ye pe otoma be ba desa ko bima kuna ya 100 ba desa ko bima bi somo non ye a se basé na musique na ye nga pena se basé na makamuna nga ye loka ye wana eza cop relation ni bozana relation photo na monika photo po tie photo mana na plein de fond d'écran ya relation ka ya musique comme connaissance ne moko na kangami photo na yo poza star na quand même photo na tchangwa ah journaliste non il Congo mona bako bangisa oui tanga kala ba mi mbuta ndolo ba o na banga nani na banga mbuta bi mission ngala bangaka ezaka luambo parce que na tango mona ka maître ba bon to so na mission vérité des ans mission bomba te mission na minute so ako bangisa o ba to so koma kaka o ba to tangela biso mutu boyo mo tango tel ya koma musika na monde vraiment abangisa par rapport à ya capacité ya spiritualité mutala mutala ko akoma musika so ameke comme na sala ka pouvoir ancestral ce que bango ba sala ka magie na l'équipe bango na nyonso parce que naza moyindo tala na ko tala yo ya ko musika oza musika moza limité parce que oza moké bango nyonso baza limité ko tangela biso moko bima na ba mission oyo yebi bango nyonso baza limité bango so de faire aza limité wer aza limité fali aza limité par rapport à quoi na olba par rapport na otina bango sko tangya na aza likolo na bango likolo na par rapport à besto na succès likamunyo sezaka na temps likamunyo sezaka na temps nzambe ya pour mutulendo sala mutu nyonso reni na ngonga na ye yo boza maître o contrôler mais yo contrôler pe kuna obi oleki bango po yo contrôler comment contrôler bango lobake bayaka mingi epa na ngai mais ntango baza epa na ngai baosala so makambo na bango mosusu moyena se basé mikati na bango eza te kisa mundela kisi na biso ne eleki mais ya biso eleki parce que biso eleki fo yeba mambo ezoleka kuna siko otala ata wakokota kisi mo ba mukia kutu mais ntango ye ase basé na makambo wana musique ne ya kobeta asala ngo na ancestral brasa na eleki moninga na kisi na musicien roka oui bona kongo na eleki ba musicien na kisi mo
na Congo ani ba ministère na bino ba se basera souvent na magie. Ceux qui se basent en ancestral mais va pouvoir na bongo ti le ezaka baza makasi. PDP ba ministère na Brazza baza. Oh, mais maman ils a partout, ils a limité te. Ils ont vent et ça là pour une initiative ba doit na capacité ya se sauver na makambo na bongo nyonso. Ministère na Congo da Pérou. Bon, baza ibele, moi kotanga ba kumu parce que TV za radio te. Baza ibele. Merci, donc on y comprend que la vision de l'émission très simple. Message no copé ça na bakunion sur balandi biso mettre outil banda moka après kotambo la Côte d'Ivoire, kotambo la Afrique du Sud, kotambo la Brazza, kotambo la partout. Na mona la passeport na nga mona gangi na bi pourquoi tika la note habité a ke ko sa musala. Et quand musinga nenga zo bokoko na biso ke ndo sala tina Côte d'Ivoire. Et on comprend te. Boko na zo ndo sala tina Afrique du Sud. Est-ce que vraiment c'est que beaucoup comme azolo beza ngana découvrir on a tali passeport na monde ba visa a ko sa ni musala na tali ba appel ba bazo benga na tali ba musicien ne bazo benga na habité maître message no kopesa batunyo so bazo landa yo message no kopesa bandeko ba landa ngai pour le moment na servi portefeuille magique. On nous savons besoin de portefeuille magique et pas dans la ça monte les beaux matins. Eh bien ça monte les beaux matins. Le magique en les arasso mutazuango. Oui. Oui. On va tenir moi. Tela ce qu'on est mangé banda. Ah ouais. Non ça il y a portefeuille magique. Ah ce que ça les logo TS tu reçois ta dollar na kata. Oh, yo ça pour ça que dollar pour nini. Casse. Parce que maman ba biso mona va vantir musa sanga. Eza pamba. Yango. Et quand la mission ne reçoit pas moi dollar et tondia. Yango nga sala ka yango sala nga mamu so iloko muna ko oyakala o yango sala. Ça va be tsaba mbongo ko mitela ba mbongo papier nga nga mo. Yango izo reverifie. Nga mona simbe ya te na banga. Iloko izo te yango zo munda. Siko na cha mungu wapi? Nga bata Congo France ba ratembia. Yango na cha mungu wapi? Siko bat musu ba boss. Nga siko na mona mbongo ekoma na kati. Oh. Oni mate pourquoi que yango nga na sala ka musala nga oyo. Yango ni tanga so pesi mutu otika nani? Oh, nakopesa yo oyo te nako diriger portefeuille no kosomba ya sikanza initiative. Ah yo sombi ya yo sali makambo ya bomoke. Makambo oyo bongo ndo botele ndeni. Mais ozongo na kata pouvoir ancestral na bino par rapport quoi à l'époque to ça la Kodiat. Kasi mais yoka na explique très bien mon frère bandeko ba comprendre. Initiative ya Kodia ezake bandeko musozo ba ko ça la pouvoir na bango. Azu portefeuille na ezo retirer mbongo na code na bango so na mpungu na bango. Do na Kodiat. Bon, et chaque famille basée un clan ancestral, famille Moroté est un clan ancestral. Oh, vraiment, c'est vérité. Tiens, pouvoir est partout dans le monde. Et ça, qui est la coalition Autobota Manango déjà. Oh, ils ont portefeuille magique, il y a un assail là. Kana mona pe dollar wala. Yango te na si passe na yo ah. Kasina mona si. Nga tembe. Nga sala ka tembe. Bilo sala ba. Nga mune oh porte-monnaie magique et bimisaka dollar. Nga na zela ka dollar. Nga on ti bodela nzila ba khuluma men no tsadila o mfetsa dila. Kakantuma kam fui sansoniko kam fui sansoniko bola kinzenzangela bola kinzenzangela bakhuluma men no tsadila o mfetsa dila u mangisa dila u mo ntsong dila kanu fui sansoniko kanu fui sansoniko bola kinzenzangela bakhuluma me fumu kimbango wiza vulula mama moso no ngitesela vava umo komeno ngela bankhulu. Non. Comment on compte ça qui portefeuille magique production dans le monde ça là-bas. Portefeuille magique ya ngone. Mbongo dollar nako simba. Eza prompte simba eza mbongo. Ya dollar mutakolia. Nyonso kolia na oyo. Bokwa moi. Donc nga ni ma. Omona dollar o nyonso la koki kolia. Donc dollar o nyonso la koki kolia. Donc siko pourquoi $450? Oui.
emisaka 450 dollars to ezaka yo po misino 450 so mutu azwi porte séance oyo osengaki no maître na posana mona portefeuille soki produit mpona tembe kaka nde nazalaki yo nde moto otie teti tembe te parce que bacharlatan na bino ya Congo basalaka baséance te en plus bato baoso basolution te ntango nga nasali boye oyibi yango nayibi te naoyi bango nde nini eza mbongo oyo na recevoir na kati ya nkode na biso ya famille bodolaka sika ebina mundele na base matala président mboka na biso ebina mundele mboka mosusu mais mbongo nyonso na ancestral ezali ata yo oza na Belgique ou oza na France oyo posa ya héros ekobimela kuna na otindela yo portefeuille omosalela yango mais ebebisa motu te eloko moko te obiba par rapport oyo osalela pouvoir na bino oyo nde ebimi boye tokoli yango mpe tokoli yango te ondima te otina moto achange mpo ndimaki tokoli yango pesa achange 50 dollars te bon tosisi na biso awa tosisi émission awa totiango awa totiango manini message ni à part nini porte-monnaie manger lo ni susu oyo ekopesa message na numéro ya contact na mbo bandeko nyonso bakolanda ngai eza numéro ya sika bandeko nyonso balanda ngai oyo bakointéressé na makambo oyo ngai nasalaka ou na makambo oyo naosala à contacter un numéro oyo eza plus 242 s'il vous plaît plus 243 85 00 81 792 plus 243 85 00 81 792 plus 243 85 00 81 792 naza awa pour moi ba séjour sim on a ça sur un roaming attendant na Brazzaville total numéro Brazza na numéro na Brazzaville ezali pour natamboli 3 je m'excuse c'est là numéro na Brazzaville on va ngala raté mbongo na okeno tindako na la semaine émission yoya numéro na Brazzaville eza plus 242 056 26 39 11 plus 242 056 26 39 11 numéro na Brazzaville yango wana que ce soit l'air obenga na numéro Congo ou ya Brazzaville okozwa ngai na sur place na porte oidi bandeko balongo la inquiétude na sur place na plan servir bino nyonso bozala posa parce que télévision eza radio te na lo banyo sote o ozala intéressé na makambo nga a contacter nga pour que na éclaircir ye una dirger una na talisa makambo essentiel o kozanga pour que na boyeba famille na bango ko talisa na boyeba ancestral na bino mais sala musalo boye batebele ba kotsa ba ventire beso mutuma oyebi ki na famille na bango eloko mo vide eza na ngo eloko moko esimba to yebi sema vérité parce que ba sala musala na sala d'abord consultation au foutu droit de consultation na sala consultation na yo ne sima na ko ba moya ko kota en contact da ba être na yo merci na batnon so balandi biso bo comprendre que mbongo ekomi ndongo yanga non na mona boete c'est la première fois na sala émission ba pesinga mbongo 450 dollars c'est la première fois na mona ngo ka pa oh ba sala émission ba congolais ba sala ba bêtise yana o asala émission bimisi mbongo pa kosi batu nga soko kosinga na oleka émission ba ke mbongo na zwa na ngango te nga soko kosinga na ba émission na zonga mbongo na zwa kité c'est à 450 dollars na zuna kati émission maître auti Brazza asali miracle ne 450 dollars ba o bazala ya kaki abimisi mbongo ba ventir mais o meza ya solo abike ya bino. Merci na balandi biso numéro contact ne yango na se bo benga ngamo na moneza solo po ba visa na moni awa na limité c'est la première fois mutu ko tamona na limité oza ba ventir te ngala mto kutani bala sima ciao.